Belinda na biso bali Belinda sali feti Belinda lati voile Belinda njoko zokende a copine Belinda Belinda kusu Belinda na biso Belinda tobosa na makambo nyonso te Belinda okela Yesu Belinda, ma copine, Belinda.
Se na Yesu oyo ya motema na ebisaka na nani baposa nanga. Se na Yesu oyo ya bolingwe mokili pasie mokili nzube ekotsuba kangango Kundelanga yawe Kundelanga yawe Obundelaki Israel Obundelaki Israel na bitumba oyo ya molimo yayai na kokoka na ngai kobunda te yayai yo zala maseke na ngai ya Kundelanga yawe Kundelanga yawe Obundelaki Israel Obundelaki Israel Dawidi akoka kina ye kobunda te na bibundelia mokonzi Saule kolo azuaki mabanga mitano yaya yango nde Efesien ya moto bayaya ngai pe kolo nakokoka na ngai te bunda bunda Kundelanga yawe Kundelanga yawe Obundelaki Israel Obundelaki Israel Onkolo Yeswe Muyana yo Yeswe Oh Yeswe Muyana yo Yeswe nabana nakobota sembola lobokwe Muyana yo Yahwe Oh Yeswe Muyana yo Yeswe Oh yo nde lisiko na ngai Lisiko na ngai Oh Yeswe Lisiko na yo nde makasi papa na motupe na moi Oh Yeswe makasi na yo nde esengo na ngai Esengo na ngai Oh Yeswe esengo na yo nde lotomo papa Lotomo na ngai Oh Yeswe lotomo na bakoki kokanga biso monoko po toloba na maloba kitoko te me bakoki kokanga biso makanisi oyo toza nango te envers yo po ete bakanisaka bakobeta mopepe mbata batikala na soni po ete sika ewutaka mpe sika ekendaka toyebaka te oyemba kolo Yesu papa na lola Muyana yo Yeswe Oh Yeswe Muyana yo Yeswe nakoteka na beleli ya Muyana
à contempler la beauté de ton regard. Usifiche kuona uwanja na mhitaji kupita vyote, basi nikaribie si moyo wangu. La beauté de mon sauveur, en qui tourne que je viens. Et j'ai voyé sur les couleurs de nos histoires qui brillaient comme des étoiles. Et c'est sur un parcours qui conduit devant ta cour et que toujours je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta beauté. Je viens contempler auprès de toi les merveilles de ta gloire. Je viens pour te dire vive l'amour à toi à qui je me retrouve. Y'a que toi qui peux changer le risque du danger. Le seul qui a la force de nous venger, je viens. Parmi tous ceux qui sont nés, y'a que toi qui me connais. Tout ce que tu as, tu m'as donné. Tu es le seul d'Israël qui remet proches réels. Toi qui tiens en toi le bonheur éternel, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveille de ta voix. Je viens puiser une force pour te faire mes éloges. Je viens élever le ton de ma voix qui est monstre. Seigneur, je viens t'entendre des paroles qui me séduisent, par lesquelles je me sens libre, et de mots qui me délivrent de mes tourments. Je viens saluer ta majesté.
C'est quoi ça? Chers amis et connaissances, l'heure est arrivée où avec peine et douleur, parce que nous sommes tous anéantis, comme vous pouvez le remarquer au travers des pleurs, ce sont des cœurs qui essayent de s'exprimer. Même nos larmes ne suffiront pas pour décrire la douleur que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Mais il y a certaines vérités que nous devons accepter, que nous devons nous faire avec. Et c'est ici effectivement que nos chemins vont se séparer avec celle que nous avons aimée. Remarquez la spécialité, ces caractères un peu que nous taxerons de bizarres de la vie. Hier encore, nous parlions de Belinda au présent.
Mais aujourd'hui, nous avons commencé à parler d'elle au passé. Parce qu'elle n'est plus. Chacun de nous se contentera des souvenirs qu'il garde dans son cœur, ayant connu la personne. Plusieurs peut-être parmi nous ne l'ont pas connue, mais accompagnent la famille. Elle a fait la joie et le bonheur des siens. Elle a aimé. Et tous ceux qui l'ont connue l'ont aimé. Mais aujourd'hui, nos chemins vont se quitter. Alors que nous accompagnons Bélinda dans ces lieux, ce n'est pas sa dernière demeure. C'est un trou. Ce trou, ce n'est pas sa dernière demeure. Parce que la vie ne finit pas ici. Nous l'avons accompagné juste ici pour lui dire, comme tu as quitté ton corps et que tu es sorti de ton enveloppe, nous ne sommes plus dans le même état de partager des instants avec toi. Nous ne pouvons plus manger avec elle, nous ne pouvons plus rire avec elle, nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions autrefois, parce qu'elle n'est plus dans son corps. Voilà pourquoi nous l'accompagnons en ces lieux. Et par cet acte, nous accomplissons une parole que le Seigneur avait dite. Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Parce que c'est ainsi que Dieu avait sanctionné la vie de l'homme. Ayant choisi la liberté, s'étant révolté contre son Créateur, Dieu n'a pas voulu laisser cet acte impuni. Voilà pourquoi la mort vient toujours parceller notre vie, notre existence sur la terre. Mais une fois que la personne est morte, il y a un acte qui va suivre la mort, c'est l'enterrement. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Accompagnant notre bien-aimée, notre chère sœur, notre cousine nièce, la maman, la tante, l'amie pour certaines. Nous l'accompagnons ici dans cet espace qui lui est réservé. C'est là qu'elle partagera un peu la dimension sociale post-mortelle de la vie. Son corps sera là. Elle-même, elle n'est pas là. Mais c'est avec joie que nous devons faire cet acte. Parce que la personne que nous allons déposer ici, je le répète encore, est morte dans la foi, dans l'espérance. Et Jésus avait scellé que la mort physique n'est pas la fin de la vie. Ce n'est qu'une transition. Nous passons d'un état à un autre. Et nous acceptons cela. Voilà pourquoi nous vivons avec cette espérance dans nos cœurs, en sachant que ce n'est pas fini. Ne pleurez pas comme si tout était fini. Ce n'est pas fini. La douleur, c'est parce que nous nous séparons du corps, c'est tout. Mais si vous êtes en Christ, si vous avez reçu la vie éternelle en vous, nous nous retrouverons. C'est ce que Jésus a dit. Et il a démontré à plusieurs reprises qu'il a ramené des hommes qui étaient morts à la vie. C'est pour dire aux hommes que je détiens la clé de la mort et de la vie. Je donne la vie à qui je veux. Et toutes les personnes qui croient en moi, je leur redonnerai la vie. Amen. Voilà pourquoi pendant que nous vivons sur la terre, nous avons la certitude, l'assurance que la vie éternelle est en nous. Amen. Nous ne perdons pas courage. Nous sommes venus l'accompagner. Sa vie est entre les mains du Seigneur. Mais n'empêche, ce que nous ressentons dans nos cœurs est judicieux, est vrai. Nous devons pleurer. Jésus a pleuré Lazare. Alors qu'il était Dieu et homme, il a pleuré Lazare. La Bible n'a jamais interdit de pleurer. Nous allons continuer à faire notre deuil jusqu'à ce que le jour où nous sentirons que le Seigneur a apporté la paix en nous pour que nous puissions nous reprendre. La vie a fini pour elle, mais la vie continue pour nous. Chacun de nous doit s'armer de courage, de beaucoup de force pour regarder la vie en face. Parce que nous ne devons pas être comme certaines personnes lorsqu'ils perdent un membre de famille. C'est comme si la personne qui partait emportait avec lui l'espoir de la famille. Les gens restent ternes après, les gens ne se réjouissent plus, ils ne vivent plus parce qu'ils sont restés dans cet état de deuil. Non, il n'en est pas ainsi et je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi. Je vous avais bien dit depuis les premiers jours, le jour où nous accompagnerons Bélinda ici, ce ne sera pas un jour où nous devons être tristes. Parce que nous allons l'enterrer en tant qu'une âme sauvée. Réjouir pour cela, parce qu'elle est quelque part dans la paix. Nous avons prié pour sa guérison, mais Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé autrement. À nous confronter à sa volonté. Et nous lui disons merci. Et c'est là que nous allons faire nos adieux momentanés pour les personnes sans espérance, mais pour tous ceux qui ont l'espérance. Parce que la mort, ce n'est pas la mort. La mort, ce n'est pas la une autre vie. Amen. Amen. Amen.
Alors, j'aimerais laisser peut-être la place à la famille si quelqu'un a un mot à glisser ou à dire. Vous avez encore quelques minutes avant que nous puissions laisser la place au service. Nous attendons pour sceller que l'histoire de Belinda avec nous finit là. Sois courageux. Sois fort. Si on peut alors tika la moto ya okokoloba lo. Nani yango alinga zaza ni loba mokwa. Ça va toujours dans votre homme à casser vous allez sentir toujours quelque chose en moi. Je sais que les abonnés ont été dans un moment. J'aimerais que ça m'a courage maman. Parce que les informations que ça m'a. Pourtant j'aurais que ça m'a fait d'appeler ici. Je vois même les rêves. Merci quand même. Il m'a manqué quelque chose pour les enseignements de Dieu qu'on faisait tous les jours. On partageait tous les jours. Là-bas dans le coup, on s'est prié à Dieu. Mais Dieu a fait sa volonté. Donc on se rendre toujours gloire à Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est ça. Madame, tu es toujours dans mon cœur. Je t'oublie. Il y a eu des apasses au Kabouani. Mais c'est une maison à monter, mais pas au plus de la foi. À Combo à Libota, nous avons souhaité pour que c'est madame nous Je crois qu'il n'y a plus personne pour glisser un mot. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire avant, peut-être que nous puissions laisser la place au service funéraire pour faire ce qu'ils ont à faire. Je crois que tout est fait. Nous allons juste dire merci au Seigneur pour ces instants. Père de gloire, nous te rendons grâce et gloire parce que tu es le seul qui mérite l'honneur. Tu mérites la louange, tu mérites la force, tu mérites que les hommes reconnaissent que tu es souverain et que devant toi, tout le monde doit se plier un jour ou l'autre. Parce que c'est à toi qu'appartient les derniers mots. Au-delà de tout ce que nous faisons, au-delà des voies et moyens, Seigneur, par lesquels nous passons. Même lorsque nous nous traînions, Seigneur, dans le méandre de la vie, tu étais là, tu nous attends et tu nous attendras toujours au tournant, Seigneur. Merci pour la vie de Belinda. Et aujourd'hui, nous nous séparons d'elle. Nous acceptons, Seigneur, notre roi,
qu'elle puisse se reposer dans cet espace qui lui a été prévu, dans ce cimetière des vers. Et la famille qui quittera en ce lieu partira en paix. Je te le demande, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi. Amen. C'est fermé. Je donne un deuxième pour sécurité. Liboso na yo nayekomi bomba miso makomona malamu mingi te na mitiki tianga potopoto na miso namona seyo makambo mosusu te yonkolo nzambe naleli nalembi
moto akomema aza te epa na yo nde kopema ya solo nini ekozanga po yosalisanga nini yango ekolakisa ete nakutana na yo papa Moïse opesaki ye nzete oyo epesaki ye elonga na mobembo salata mpona ndokuma kombo na yo na misala nanga nakoka te. J'attends l'Éternel de tout mon cœur et j'annoncerai tout ce merveille. Alléluia.
Ata na pasi, ata minyoko, nakosimba se kombo na Yesu. Ata elikya esili nyonso, nakosimba se kombo na Yesu. Ata mipepe to bambongeko ya nakosimba se kombo na Yesu. Ata na kati ya kimobange na ngai nasala nini ye nakosimba se kombo na Yesu. Soki elikya esilinga nakosimba se kombo na Yesu. Ata baninga bakotika ngae nakosimba se kombo na Yesu. Kombo na Yesu epesembeli biso mosusu nani yaya. Kombo na Yesu ekumamba ndendo. Kombo na Yesu esengo ya motema na ngai. Mosusu nani ye elikya mitema tosanjola yo toyembela yo lisiba na ngolu nyonso. Ozonga na se opesi petina na miswa bato tosako mokonzi nanga. Kombo 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 ya masiya nanga. Ata ya ngai makambo ezosimba te ezobeba kaka ngai oyo ya ngai maladi ezangi minganga ezangi pe kisi ngai oyo Yesu nanga natikali kaka ngai moko boko na litama nasala nini nalisanga ngai oyo tango mayele esilinga asetungisi nzoto ngai oyo nazangi bisika natiela miso natala nani kaka Yesu. Moninga moko natikala na Yesu moto makasi na ngai Yesu. Moninga malamu atikaka nga te makasi oyo ememelaka ngai nyonso ya motuya kolo Yesu masi ya Yesu osungila ngai atelemisi ngai alobi kende kosalama masi ya Yesu kolo asimanga loboko alobi nani akotelemela yo ngai neza ya yo osantu na lola yamba ya ngai ofandi na loboko ya mobali ya tata masi ya Yesu na ngai sika bileki na likolo iziba ya ngolu oyo ekaukaka te Yesu mami na lisungi ya moto te Yesu makasi ya mabota mosui na ngai kombo na Yesu makasi na ngai eyano na ngai esilaka ngala te esengo na ngai ebongo lokola masi akouta njela nini akobotama te akobimela wapi na mboka nini
kozwa makasi ya bayebasanga makasi lokola ngai oyo elika na tikala na ngonda mokili ya se ezali se yo nzambe na bomoi kolo okozi yoka mawa yaka pene na ngai bwato eza kozinda elombe na ngai kanda loboko na yo. Je pense que avant on a banana repé ça nombre de mingi et sika bozo landa biso na kati ya lokole Congo soki bomoni tozali awa bokomona décor ezande mususu c'est parce que tozana sango ya mawa ndeko na biso leki na biso yaya na biso tata mwasi peut-être maman leki to maman kulu to na batu mususu ati kotika biso Belinda Nkusu pona biso neti pona ngai Belinda Nkusu azali mwana ya Lingwala tofandi balabala mo na Kinshasa eza pasi mingi na motema esengelaki na yana kabola mawa na bandeko nyonso ya famille na bandeko to ya Lingwala pas seulement ça mais Belinda Nkusu aza en même temps cousine ou nièce ya Placide de Jésus oboyebi mobundeli munene na mboka oyo asimbi lokole Congo vraiment aza na nyonso pe motei Mosaeli ya Nzambe en tant que combattant. Deuxième manière nanga ya koya ko assister susu na kati ya matanga oto na kati ya Bruxelles na yeko assister ko kabola mawana ndeko na biso Placide de Jésus ou ko Felipe en même temps ndeko en tant que combattant et pas seulement ça Belinda fandi pe na kati ya Belgique et na Bruxelles donc sengelaki solidarité wana na bengango peut-être bruxellois ou bien nani na ebité yango esali présence na ngezali na ndenge ebele yango moto fandi na bandeko soko talia wana kati ya salle bandeko basé belé bana Lingwala bana Bruxelles bandeko so na ba France na monia wa bandeko so na ba Allemagne otu bayebaki Belinda ba musuba oti Londres na mona solo pe na ba musuba Londres wa vraiment eza ma mingi nde na tango pasi bayeba ndeko voilà ezaka ate tango bisengo tango fête ya robina metango mape tout le monde na pona kotala ka bandeko donc yango wana na kopesa micro na bandeko o tozana bango awa na elongo na Placide de Jésus bango pe ba meka kokabola mawana bino batu bota biso bozuli bako ya koyate ensemble vraiment eza mawa mais tout le monde na kana tango pasi soki tan izate atako comme moi message oza malamu mingi ndeko afungoli Facebook na ye afungoli Skype amoni bina ki souhaiter ba condoléances Placide de Jésus les grands combattants motei moni na Nzambe vraiment mutasimpe lokole Congo ozo pesa bino quand même ba news à malamu lokole ya Congo voilà donc vraiment naza minga kolobate toza toujours ko kanisa ndeko na biso Belinda Nkusu année passée to lelaki adolo et anoyo to leli susu Belinda Nkusu mais to samba na Nzambe année prochaine et ya lisute vraiment na telemeli molimo na komba Nzambe année prochaine elo muso yate na kata famille oyo vraiment maweza mingi na motema mena Alexa micro pa bandeko mususu quoi. Ouais, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Moi c'est frère Abraham. Na profité ko pesa mbote à travers le Congolais à Congo, na ba onisi bakota la image oyo. Ceux qui tozali awa tozali na Bruxelles. Bozomo na makele donc tozala matanga. Tozali ko kabula mawa na ndeko na biso mosala na Nzambe, mobumbu na Nzambe na kombo ya Placide de Jésus. Oyo nièce naye akufaki ana Bruxelles. Ouais, attaque moko ya basal na Nzambe, biso attaque ba na Nzambe, to baki non, faut ta ko kabula mawana elongo. Donc sœur na biso Belinda, to ti ko kundaye lelo, waza ki loko na nièce na biso. To ti ko kundaye lelo, mais yeso lobaki na biso ite akei ko bongisa biso sika, donc akende ko bongisa biso sika. Donc sika ezali yango biso beto kozala. Donc na minute po na ngana ko loba sœur Belinda à quelqu'un ici qui est avec quelqu'un comme ça pour n'habiter donc pour n'engager d'avoir déménagement donc à déménager quand le monde oyo à quel monde oyo ça quelqu'un comme ça biso donc hier ça là qui n'a loi Lazare mais à continuer à coller la tête parce que le là qui coller la passe il y a séparation alors biso beto là que longo na libo tana famille mais tu vois si on attend à coller la tête et comme tant à comme ça Nzambe pour te bible biso na ba circonstance nyoso to comme ça comme bonae
En tout cas, on appelle ça makasi mingi na libota nyoso. Et le ça l'engage sur makasi parce que libota pendant libota mo chrétienne. Donc bata makasi même tant besoin mon bango pasi muteme zoka ki mais na monoko na bango comme nzambe kaka luku maison ka nzambe yango dali force na biso nyoso. En tout cas, mbote mingi pe makasi penda pona libota nyoso etikali. To continuer à luku na nzambe to continuer ko bondela pe to kangamba na nzambe wana. Merci mingi. Merci. On rappelle sa parole plus image à Souka, après Souka moi na Souka. Parce que Belinda c'est ma nièce, mon grand frère Nangai. Belinda a dit Azagi a kufa Azagi orpheline, papa a kufa, grand frère Nangai. Il y a Adolphe a kufa. Pas il y a Belinda. Alors Ngai état qui papa leki. On a eu le Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je remercie Batu Mingi, Babenga Biso, soutenir Biso, na prière, na conseil, peut-être na finance, matériel, na assistance. Banda le 31, Batu a fêté Biso, le 31, tout ça n'a pas si. Tout banda qui m'attend le 31, si l'élo, le toto qui sa zoto ya moi, particulièrement maître Donapé, pas la signe à Sali, ya Goya. Comme la maman biso, il n'y a pas que maître Donat va belé, voilà, de belé à Bengaki. Tu vas tout ça dans les Sengo, tu vas remercier Moutounyoso. Tu vas comme moto posé belé. Ban à Londres, boleli, ban à Lingwala, boleli, ban à Belgique, boleli, ban te belé, boleli, en tout cas, tout ça besoin de prière. Derrière une de la vie famille chrétienne. Mais on a permis de souka. Moi, je suis libota. Je yaya par bolingo, papa avec moi, c'est ma nièce. Je suis chrétienne, convaincue. On a observé qui, Azaki, il a une copine, sa copine. Sa copine. Même à Dolo, ma copine. Mais elle a remarqué ma fille, elle a pleuré comme une chrétienne. Et je pense qu'image à Souka, ils ont intervention ailleurs, étant que cadette, étant que la copine de Belinda a son dernier mot, a son courage, en étant que chrétienne, elle a tout courage. Moi, je a tout le courage, a tout un mot quand elle va. Peut-être ma parole à Souka, quand elle dit ça, on a mis ça en direct, il y a le collègue à Congo.com. Bana Nzambe, peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Naza vraiment na maloba mingi te ya koloba. Mais ya mukie oyo na koyi koloba ke na pamboli Nzambe po na vie ya Belinda à travers cette terre. Nzambe vraiment aza bolingo. Komona ya minene oyo asali kati na bomoi na ye yango eza kimia na ngai. Et en plus esengo na ngai oyo kimia oyo Nzambe apesi ngai au jour que akufi dans le Seigneur et puis le ayebi Nzambe na ndenge moko oyo na bandaki même pas ko s'attendre. Donc Nzambe aza maître ya temps et ya circonstances, aza souverain. Donc, tokoki kokondane Nzambe te liweza mpona mutu nyonso biso nyonso tu tokoleka mongonga na ye ekoki Nzambe ake kopemisa ye. Donc ezalaka esengo mingi soki mutu akufi kati na Yesu, ata akufi aza jeune mais kati na Yesu eleki nyonso. Biso bato totikali tosala effort tokende vers la perfection. C'est ça qui compte, c'est ça que Nzambe aza ko s'attendre pour na biso. Liwa na ye édifier batu misusu biso ototikali na bomoi. Donc Nzambe pambola Nzambe akumisa na kombo na Yesu Kristo.
ya Masia Sanjola Kombo ya Mobikisi Akufela Kinganayo Lisiko Pepe Semelito Mera Kombo ya Masia Sanjola Kombo ya Mobikisi Akufela Kito Nekoroso Lisiko Pepe Semelito Kombo na Masia